Salut à tous les abonnés de Yokani Télévision. Merci énorme de vos abonnements. Merci énorme de votre confiance. Merci Nabayonyo Soyanga ya Tongo na pesi binombote la reine de l'île Yayo Yangwana. Na pesi kisu mbote bongo na ya na Jofis Lombo na pesi mbote na Dartikis Business Sans Frontières na Fernando Finda na pesi mbote na Diantotila na pesi mbote mingi lisusu na yemoko nonisage mutana Kishasa bon séjour. Activités de dimanche on sera là talaga ndingi zalaka. Merci énorme na baone so bandingi pe bandima kolanda biso pe bandimi lisusu ko soutenir biso tina suka. Merci pour tous ceux qui réagissent par rapport à l'affaire d'Olil. Que Dieu vous bénisse na ba pesinga moi malade moké mais la télémi déjà on a quatre affaires qui arrivent très bientôt là, alors préparez-vous. Serrez bien vos ceintures parce qu'on est là quoi. On va aller jusqu'au bout. Donc je vous emmène aujourd'hui suivre la grande sœur de notre frère Mastor qui va vous parler. Suivez ensemble avec nous ce qu'elle a dit, comme madame elle a témoigné. Bon, maman, merci. Alamika pona ulamusa bébé oyo bakekutiki na classe babongisa nga bona zongela pongia moka stovenga les ana biso maman asala na HJ ba 3 mois et demi partout tout tambola na maman problème bando et bati pour ça qui na problème ya batteur ezaki bushina cœur avant kufa madimbo wekinda ki me ba ki bango kuna HJ mo yebi kuna basala kuna na temps ozuya nanu traitement normal aux appuis éviter basala examen général basala ba test ya VIH mamunyoso. À part qu'on hôpital de la Rive, ils accueillent uniquement pour la peau. Non, ils ont quitté qu'ils avaient abandonné qu'au bon de façon qu'ils avaient bon qui entourage que mon temps mon nana de l'autre côté, en même temps ils sont déjà abandonnés soit traitement, à ce qu'il est église. Faut comprendre avant de dire qu'il suit quand ma bombe, tu abandonner comprendre parce que quand les bandits na moi bon j'ai appris na prophétie de chez bima une église ne babeti flèche, dans flèche on a babeta qu'il fallait moto. Quand tout ces bimi les bandes des akanza mais na qui zakana kata mutu et bibisi mutu na ndenga kati. Dieu merci de se manifester liban d'abord. Donc voilà. De baso salisa oui et ça kaka nani malgré antibiotique pe ba pesa kaka melo yo moni kaka na église maman mo pe boye azo salisa. Ozo mona to associer nyonso. Quand une église baloba ndi maman na pas lobaki. Donc on a kato sutuka vraiment tout sutuka. Ozo mona donc les a mabe quand on le biso baluba basimba biso te pour biso simba ya batuti so simba ya batuti ozomona to ibinzambe to ibi ba bikota kota te et surtout yema mwana batu ozomona zamba za juste miso ngo pe banzo funga maman muke ero déjà bazana église dans son mona l'intervention vraiment ils en macasse ma prophétie les obimaya en nyonso nzambe déjà asali mama alors tu vous trouvez c'est na bien batu ba bengi na ko parce que to soli ne kai pa mama to soli ne kai pa tonti pour y penser téléphone au salela ti na c'est en tout cas na ebisi ya sali bien donc tout ce qui on ko tout bon mutu ta ko bimisa ba photo mo saka ba o ya tambola na ba ou ba ko tali l'église wana les candidats tout quand tout la ça on est salon d'aller ba ko tamsa photo biso tout linga na biso et bimana on te soka komi bien après moi soit les qui na émission à expliquer tout et tout mais ba on moka baninga o sana bato ebi mitima ba on tindi bato ba ke ko lexa fo et pourtant ba lexa blo bon so mutu déjà a komi bien makasi mutu na sisi ba prière te mutu na sisi ba traitement te nitali ba ba kim son est obligé de publier aussi mais sur la page na na tikali ko tchango te à part na page ni manager ndenga che puis kusina nga mususu nga kutu nazoka mususu nazoko kati même na kotala ebo nazoko kati mais ndezaki botombola suba sala bosco yema comme na hotelema kusimba ekapo ndenga omona bien ti voilà maman merci vraiment la soucieuse ndibinga na biso ashita la kaka ndeza na biso maman asala na HJ ba 3 mois et demi partout tout tambola na maman
problème bando et bâti pour ça qui n'a problème il y a batteur et ça qui bouche na cœur avant kufa malgré mbongo kinda qui mais ba que bango kuna achichi mo yebi kuna basala kuna no temps ozuya nanu traitement normal aux apôts éviter basala examen général basala ba test ya VIH mamunyoso. À part qu'on hôpital de la rive ils accueillent uniquement pour la peau. Non, ils ont quitté qu'ils avaient n'attendent abandonné qu'au bon de façon quand ils bon qui entourage qui monte mon nana de l'autre côté en même temps biso déjà abandon soit traitement azo kinde église. Faut comprendre avant d'ailleurs qu'il suit quand ma bomba tu abandon comprendre parce que quand les bandits na moi bon doit après na prophétie de chez bima une église ne ba bêti flèche dans flèche on ba bêta qui fallait muto kutu tse bimi li bande za kanzambe na ki za kana kata mutu et bibisi mutu benga kati. Dieu merci de se manifester li bande bon. Donc voilà. De baso salisa oui et ça kaka mal nani malgré antibiotique pe ba pesa kaka melo yo moni kaka na église maman mo pe boye aso salisa ozo mona to associer nyonso quand une église baloba ndi maman on a pas lobaki donc on a kato sutuka vraiment tout sutuka ozo mona donc mokilesa mabe mokilesa mabe quand on le biso baloba basimba biso te po biso simba ya batuti so simba ya batuti ozo mona to yebi nzambe to yebi ba bikota kota te et surtout ye mwana batu ozo mona nzamba za juste miso ngo pe banzo funga maman muke ero déjà bazan église dans un monde l'intervention vraiment est en ma casse. Vraiment merci beaucoup. Yango za libomo za très sage. Ya romancer. Mama, on est tata masiboni. La fatigue, tellement tout ça qui na église, ça sont inda kunokiti ngo lobi na meka ki atana lala. Moi été na oye biso banda ke kaloko abashi. Abanda bon. Mama, on est tata masiboni. La fatigue, tellement tout ça qui na église, na sont inda kunokiti ngo lobi na meka ki atana lala. Moi été na oye biso banda ke kaloko abashi. Abanda bomba na chapeau to etoye okena chichi ndinga zo apé traitement kunati. Baita bamona kilote ndi turubeka bi to me okene kan église. Donc moi toujours zazani na église bazolandire ba prière mama. Na dai mambo akisite. Na église kutunga na mema bango. Azoe biso ngam na mema bon place na da sambila kani papa sana biso bofeli. Mema famille mobimba to sambila kuna ta plus de 10 ans yango. Nada mbogo na ye a contribué à l'église basinga 500 pesi bapesa 1000 bapesa de mieux ko bino bande kwa piate mais l'église a pesaka nada zana condition te OK nanda kuna iwa no kokota partout to vandi place moto ko place moto lala a place moto lamka place moko ti le lomu na takoma nda kuna ayebi o via boite onente na oyebisa yo auto so ba contrat na indinga zabo ba contrat mine ko fallait ba beta fa na fabricas pour na couer la contrat ya nini abralima de babilo kwa na mbala moko e ko apparaître moi yake ndi ku beta ezati moi sa misana ezati na je suis dérangé qui azula la ti la kutu fatigue on a la qui kwa sali bon nzambe mwaebi nazo ebiso mokileza mabe moko nazo ebiso mokileza mabe lobi ko babobo manuka babenginga benga na bout nazo so nazo ba pel ba jiri matondo do batu babenginga comme pas possible vide loin juste dans lobi nazo ba pel nga moko to moina réagir sur les actes on a lebi les vide loko to comment metto sala ki nga bi ando bomba o mendi ko manifester ko miso ezo kite ko ta kingwa o lalati mais nzamba mawa mwa kimye koti avec ça de coup moi moi théâtre benga et to solane bien petit tango et singa ata na loti na da boy na loti boy côté boy na loti mta théâtre moi télé voilà ko to babilo côté
polote bandoto mabe effectivement bazobaka place ya mosala bato azala na bango motema mabe kaka tu etu sikoyo oyebisa ngai ntango sila azobaki nani théâtre eza mabe bato ya mitema mabe bakomi yango nzambe abomba otata mwasi abomba bino nyonso na bamisi lolo abomba bino bozobundela sila wana bato bazolinga bino te lobi nalandi fashe